Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, bo s'abonner, bo décider Lumière Kambolo TV. Mbote na bakambi ya réflexion, pe batali na balandi ya réflexion. Kombo nanga Sir Love. Nazo répondre motuna oyo etuna maki. Moto moyindo azali nani? Est-ce que kobengama africain ezali kombo ya lokumu? Na réflexion na ngai, moto moyindo azali mutu lokola batu nyonso. Parce que mot noir eza na terme oyo ba utiliza na système ya classification raciale oyo l'homme a créé. En général, ezo relationné au kodéfiniri na poso moyindo na différence ya poso mosusu. Donc mot noir eza mo oyo ba utiliza na mokili na objectif pona bokeseni ya moto moyindo o na origine africain. Nazongi na question mosusu, est-ce que kobenga africain ezali kombo ya lokumu? Non, le baké eza kombo ya lokumu te kobenga africain. Mais nga na sepelaka kozala africain parce que na botama africain. Moena chanjango ezati. Donc la na botama africain fona sepela kozala africain. Mais koloba fier na koyo kozala fier comme pe na koyo kozala te. Mais na sepelaka kobenga africain parce que na botama africain. Onde yango eza réflexion na ngai. Nazongi na papa le prince yende mutu atunaki mutuna oyo. Toza pe na pose ya réponse na yo. Nazongi pe na baye misusu oyo tunaka mituna ekozala malamu te ba ko répondre pe. Eza te ke yo tuni mutuna oyoki kaka oyo ba mininga bako limbola bien oyo ba mininga bako répondre. Mais ekozala pe malamu na idée oyo zanango na motuna oyo tuni to sangisa kaka ba idée ndenge zalaka to sangisa kaka force po tozoka bula mayele oyo ayeba kite azumwa ndambo kuna oyo pe azumwa ndambo kuna eza bongo oyo eza réflexion faut te ba réflexion ya moko na moko ezala yo tunaka mituna ezala oyo tunaka mituna te tant motuna ekwei tant oza na réponse esengeli malamu oyeba ko répondre na oyo pe batunaka esengeli malamu pe koyeba ko répondre motuna oyo tuni nakasi okuta embasi. Ciao. Courage. Bolanda vraiment tableau na tableau au sepela. Bayo.